Oyo eza bougie parce que bino nyonso to boyebi bougie. Ezali bougie. Temple du pouvoir, 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 temple du pouvoir. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Abonné, j'espère que bien mon Bolandi. Quand on y s'est passé à donc c'est-à-dire Momoni de quoi il est capable de faire. Alors bien bon on a besoin son peu sur ce papier, c'est-à-dire Ndenge et Koti. Koti à mon carte. Temple du pouvoir, temple du pouvoir. Mbote na bato nyonso to bazolanda ngai ba o bazana mboka ya misika pe ba o bazana kata Congo central ba mbote na mine belé o eza maître serpent na poussa les sous liboso na bino pona ko laksake de quoi que je suis capable na kata mystère na ngai. Voilà, maître serpent. Tout le monde awa to éviter bit o yeli awa izanini. Bon, eloko nga na yeli awa na yeko lakisa bato nyonso tuke ngai nazali maître spirituel. Donc kombo na nga o ezali ke ya monde invisible ba benga ngai maître serpent. Donc nazana kata Congo na moma oyo na uti ba mbetenge na uto sala ba misala ndeka bato bengisa ngai na momo nazana kata Kinshasa na inde sikonde pona ko sala susu misala oyo ezali ke permis ya bato nyonso tu bazala ba souffrance ba passa ndenge na ndenge nga naza permis pona ko sisa ba passe na bango. Voilà, maître serpent. Le but combo ya monde invisible eza maître serpent. Siko kombo ya kibomoto beza kombo ni. Kombo ya kibomoto ezali kombo ya Jérémie. Jérémie. Oui, kombo na kibomoto ezali Jérémie. Voilà, pesa biso différence to éviter aux ali magicien, marabout ou maître spirituel. Donc un vrai maître spirituel. Donc tous les séances oyo bato ba utiliser na kati monde invisible ngana na kati. Donc na kati wana participer na ba clan nyonso tout et ils permettre que ezalake pona station nga ya spiritualité. Voilà parce que guerre serpe na zape côté wana ya osasa bato nyonso tout bazala ba malade o etangami ya bokono ya katanzoto na bango po basé mingi surtout na porte-monnaie magique parce que na sala nyonso tout porte-monnaie magique. Mouton surtout à musique peut-être là-bas pays étranger a besoin de mikanda na document compliqué kaye donc azali que a besoin de tiers client azali na terrasse toi que azali na restaurant na ye azulu ka ba client ba côté le na kata restaurant na ye ngana za wana pona ko sala makambo nyonso o nyonso tout pa yebike azali na problème na kata libala na ye mobali na ye akimaye ayaka lisusu te to mwasi na ye akimaye ayaka lisusu te azala posa ke bazonga na bango mibale donc za wana pona ko sala makambo yo nyonso te permet na moto yo azo souffrir na bokono ya ndengwana. Voilà, maître serpent to koya vraiment pour olimo la biso biloko wana moko mais sinon to limito yeba to moni aux entouré na des photos. Ba photo na bazo servir ni n'est pas na. Ye azali ancêtre na biso onga na kumisaka na adoraka tous les temps na ancêtre na biso bayindo papa Simo Kimbangu bato nyoso bayebi koto na loboko na nga mususu nazali na mama Kimpavita de bango de bankadaka spiritualité na ngai na compte ya moyindo. Parce que nous avons des sortes de spiritualité dans la salle. Nous avons côté de mindele, nous avons côté de miindo. Donc nous sommes tous capables de voir ça. Donc parmi les pouvoirs aux ossailles, la pouvoir me soupeser papa Simo Kimbangu. Il y a papa Simo Kimbangu. To le bani azala pouvoir ya te. Ye azali ancêtre na biso donc azali prophète na biso ba yindo pa na ndenge ba mindele bango ba komisa ba Jésus.
biso ba auto komisa kan fumo papa Simon Kimbangu mudiam de yandi nde una presque prophète ya yetu muzindombe do yende mutazali prophète na biso ya baindo ya ngwana biso no stuto adora kaye. Voilà, bon, toki malé. Première option, nous avons le bête qui est à porte-monnaie magique. Oui, porte-monnaie magique, na moto azali na difficulté à la posa ya porte-monnaie magique. Ngai porte-monnaie magique na ngana sengela ngo sacrifice parce que déjà ba sala nga déjà sacrifice nyo surtout parce que ngamo déjà na sala déjà ba sacrifice na ngai. Donc oya ozana besoin ya porte-monnaie akobenga ngai ko contacter nga na numéro na ngai. Numéro na ngai e kanga makateza plus 243 84 68 21 006. Voilà le numéro d'un appel normal WhatsApp de Ernesto Rubenga ngai okoyeba na kozwa ngai. Porte-monnaie magique sans condition, sans sacrifice. Expliquez biso. Bon, de oyo ngai na senga kana na liboso na muto azali ko luka eloko pa na ngai ezali ka ke il faut ozwa nanu prendre les charges ya droit matériel na yo. So sombi matériel na yo oyo ngai na kosenga ona ko pesa facture to ordonnance oyo moto azali ke azobela na kopesa ordonnance yo okoyeba ke soko za na pays étranger monnaie nyoso tout obino boliaka kuna yo kosomelanga porte-monnaie kaka ya pamba oyo ezali vide ezali ya sika ngai ne mutuna oyeba kosala nde musala na ngapo mbongo ebanda kobimela ko ya monta oyo yo okobanda kosenga en plus nazake mutu moko bo oyo asenga pe na condition peut-être vous avez besoin ya porte-monnaie na yo vous avez besoin ya condition peut-être que otenga na besoin ya délai ya 5 ans na besoin de délai ya 10 ans na de yo ka bande mutu koyeba donc soki omonique contrat na yo o senga ki ya 10 ans to ya 5 ans elingi esila de tizo comme déjà ba 9 ans et demi il faut au signaler ngai déjà pour ngana yebisa déjà na monde na ngai ke client oyo yo azwa ki porte-monnaie donc mbongo ekoki na ngoi pa na ye alingi suko renouveler te nini ekosalama ngai na koyeba nini na kosala pour na yeba ko récupérer porte-monnaie oyo yo zana yango donc pays nyonso tout oyo zali ezalo zala États-Unis ezalo zala Japon ezalo zala Brésil de partout oyo zali ngana za capable ya kopesa yo pe porte-monnaie benga nga contacter nga na numéro na ngai soko zwi ngai toyebi ko so toyebi ke ndenge ni toyeba ko so na yo ezaka des droits matériels mais ko kansa pete ke porte-monnaie na soko meki ko zwa yango ke ndenge zali ko condition mbongo na folia nga dans 2 jours 3 jours 4 jours te ngai mbongo oyo ngana saila ka musala ya porte-monnaie donc okozwa pe mbongo no otie yango ata na banque obandi pe osala sa famille libota nyonso tout de yo moko nde muto koyeba mbongo na yo nini okosaela yango mais na pesa bato mingi conseil ya koyeba ko diriger mbongo donc soko zwi mbongo linga kolia yango na prestige te sala makambo ekozala ke possible pa ina yo poni nike oyiba na ko évoluer na vie ya likambo oyo yo lukaki ezate ke soko si yango te za ba condition o soko ngana kufi biloko na nyosto ebungi te wane pala ngai o ngana salaka ebunga kati. Voilà, tout le monde peut sunga bande ko bazolanda biso mo mona mtu asepeli a contacter mais azana besoin azana précision moko. Oui. Pour le bi sacrifice ezate na porte-monnaie magique mutu azo mbongo. Yo siko bénéfice na yo na kati wana ezani. Ngai bénéfice na ngai ezalaka parce que nyonso tout na uti expliquer déjà ba sailanga déjà yango. Déjà ba sailanga déjà yango sacrifice o nyonso tout parce que ngai na munianga. Papa na ngazali chef coutumier na kata kundi eza wapi? Kundi eza vers l'Ouoz. Donc, il y a frontière entre Congo-Brazzaville, le point noir, Congo-Brazzaville na Congo RDC. Donc, biso village na biso ya ngala kundi. Donc, oyo ezali ke likambo etanga mike récompense nanga. Ngana sala kana musala. Muto mona nanu réalité na ye. Soka comprendre amoni réalité na ye ya makambo oyo lukaki. Après ni oyo futa ngainde droit nanga. Donc, ngana vivre na droit nanga. Et arrive que tu peux salir musala futi pe toi non. Bon, muto ke azali ke na saile musala na amoni ke normal. Makamune nyo soto esili. Akoki ko futa ngai droit na ngai te. Akimi na yepe. Nalobaka eloko mingi te. Nalobaka ke tika ete nzama bakoko ayeba loko sunga ekota ke. Yango ka ngala sengaka. Voilà, toi avancer au beti solo le bi tir client. Tir client c'est-à-dire tir client ezali ke batu o bazala ba terrasse. Bazala besoin que batu bayaka ebele na terrasse na bango ndiki to mona na ba terrasse la biso ya Kinshasa. Ezala batu ebele déjà ou ba contacta ngai déjà.
Vous comprenez? Yango ni na benga ke tir client donc benda nde ba client ba ya na kata terrasse na yo. Soko contacter ngai okozwa solution ya makambo nyonso tu yo ozana yango. Rien que pour na bato ka bazana ba terrasse. Donc on nyonso tu kaka zala makambo ezo senga ke no fa pusa na pembeni. Bato ba yaka, ezala salon, ezala nini do na zawa. Do nyonso na zawa. Table marché. Do yone muto koyeba o alimentation o nini donc ngai ni na zawa na pona koyeba ko sala makambo nyonso. Ngana serpent la nyoko ya munene. Donc ezala bana o ba yebi déjà serpent, ba yebi déjà ke muto alo bija komba serpent c'est tellement dangereux. Il faut être prudent. Donc naza serpent de ba venir ba nyoko nyonso to bino mona ka mike. Donc ngana sana yango nyonso tu. Voilà, serpent. Donc naza nyoka. Voilà, tout avancé au petit solo ya libala ekufa ozozongi samabala. Muto nyonso tu ke amona ke libala na ye ekufa azaka na souci ya mobali na ye to ya mwasi na ye. Donc peut-être parfois babala ina mutu moko boya mbongo yo yebite nini o ya sala. Mais so pusani pembe na ngai na yebike nini na kosala po mobali na to mwasi na basala nini bozonga na bino mibale. Ata mutu ana zaki na mbongo ne ebele. Donc okobosa na ye okolukaka ozonga na mobile na yo oyoyo bobandaki na ye. Donc ngai na linga ko loba likambo oyoyo nyonso to ekozala possible pananga. Soki na moni ke peut-être ka likambo na kokate. Wala seke na kokoka yango. Ndeti sida o ezalike ya kindoki. To soit o babwake leo nataka na capacité ya kolongola yango. Muto ya belike malade ndeke. To oyo azalike la ba diabète ezalike ya kindoki oyo kota na kata mikuwa na. Je suis là capable ya kolongola yango. Nyonso tu parce que poni nike ezali ya kindoki do vu que ngai moko pe na zandoki il faut na longola peka kindoki oyo ngana zomona ke wana kuna azandoki wana kuna muto malade wa bwakele yango ya kobwakela il faut ça mais à part ka mbasu ke mbasu nde na tikela yango ba élève na ngande ba yeba ko sala yango mais on nyonso to etika mbasu te do mbasu na tikela yango ba élève ba lo mo le bano bi ozandoki ngaza vrai source ne ozomona ngai boy na muto nyonso to ko na musala na yeke ngana luki na sa ele musala do yeba ke ozoka résultat ya musala na onyoso donc ngali bota nyonso to ba yebi ke a mwana bisola za l'année Tozonga momu qui est sima makasi kindoki no zo ngwa ngai kindoki nanga na zo yango déjà parti à libuma maman na biso parce que koko oya bota koko ya papa na biso yazalaki déjà chef coutumier pe kaka na kati ya manianga ozola nanga po biso père aleki na biso akufa parti oyo nyonso tozomona ya se akufa ngando koto nyonso to ozomona likolo azalaki nde mutu ba o ba yebi histoire wana soko kei ko beteli bango histoire tuni bango ba ko répondre ba pena ke oui mwana mobali wana en tout cas azando ki photo banga parce que nga banga nga déjà parce que temple nga munene salaka na Congo central na kata Mbetengi. Voilà. Bongo soki mutana besoin de promotion ya musala mata grade. Promotion ya musala muto azaliki na posa ya ko mata grade na compagnie na na sala rappel déjà grade makambo na ba grade. Ba te belé pe déjà ba yaka ba politicien ba homme ba policier ba nan do ba yaka déjà. Donc nazala capable ya kosala makambo nyonso pourquoi na linga te ke na kende kotanga ba kombo na bango boyi na devant ya télé e kozala penza bien te kozala bien te donc yango ke na bomba ba kombo na bango ezala ba musicien ba artiste comédien bango nyonso tout ba approchaka pembe na ngai de ba joueur de nyonso donc travailler pe match de nyonso tout ngai na sala ba et bo somme dans besoin de protection muto azali na besoin de protection soka contacter nga na plus 243 84 0 84 22 68 21 006 plus 243 84 68 21 006 contacter nga na numéro wana komaka ka maître serpent ezala ke ote na appel normal ezala na WhatsApp benga ngai na kanga connexion na ngai te na yebika na osala makambo nyonso tout oyo za na yango posa. Voilà pour la bato bazana musika s'il faut osala bango musala na sala rappel déjà ba makambo wana nyonso tout bato belé o déjà na sala déjà na ba pays étranger ba mbote na bino pe ba bon garçon na bino pe ba solution na bino pe ndenge uti ko zo etanga me maladie ya ba porter monnaie nyonso tout ba moni makambo na bino ndenge lekeli na pesi bino ba mbote na ndenge bozo pesa ja lokumu na kata mboka o bino bozali bino nyonso tout lokumu na ndenge na ngai ke na yebi ko sala bino sa pe ba client o pe bino botindela ngai. En tout cas, na sepela ipena makasi makambo na bango nyonso tout ezokoma déjà na fin kalate. J'espère que ba pesi bino déjà ba information en tout cas que ndenge biso ndenge osala ki bio ndenge pekaka maître serpent asala biso do nyonso le kaka bien. De oyo azali na mboka ya musika o etanga miki na pays étranger ata ozana Brazzaville ata ozana na Brazzaville na ko bimisela o parce que français fa ata ozana Angola na ko bimisela o kwanza ozala ote na Hollande wapi donc monnaie na bino o bino boliaka
yango ndeko bima na kati ya porte-monnaie na yo donc naza na sacrifice moko te nasenga nazo répéter bien donc ezala sacrifice moko te o ngai na salaka pona ba client na ngai moko nde na misaela déjà sacrifice pona nini ke ya koyeba kosunga bato nyonso tout baza presque na vie oyo ezonyokola bango parce que ngai naza déjà na vie moko ya bien alors lingani ke bato pe baza posa ko approcher pembe na ngai bayeba kozala ndenge ngai pe serpent nazali lelo. Voilà, serpent, question ya suka va to kota makamususu est-ce que selon yo ozo participer na construction ya mokili to ozo participer na destruction ya mokili? Nazo participer na construction ya mokili ya kotonga nde mokili parce que soto tamboli be na Congo na biso ba misala ekoma pasi okomona mutu moko boye azokende kobwaka ba matiti na nzela mais licencié moya zo musala ezate mais soka tali ke nakuta ina serpent asaila ngali kama porte-monnaie par exemple porte-monnaie nga ibana obimsela nga $5,000 chaque fin de semaine ozala besoin de contrat ya combien d'années on a besoin de contrat de 5 ans est-ce que soit zumbongo na ye eza problème na nani c'est problème na mutu te poni ke l'état na biso misala ezate ba approcher ce ko place ka monike te muninga na nga betelaki nga lisolo ya mutu wana nga pe na sala nini na kende na wana mais longola na mutu na yoki nga nasenga sacrifice te nasenga sacrifice te nasenga pe montant moko te ezali ko te peut-être pesa na $5,000 na ninga saelo musala te récompense nga na benga ka yango voilà donc ndengo zui peut-être ko zui $2,000 tali na ninga zui $2,000 na semaine bon là na semaine wana kuna $2,000 ekota sona comme la 4,000 parfois na 4 mètres c'est pas mois 200 mois 300 donc chaque semaine il faut récompenser donc so on a besoin que chaque semaine et bon bimislo chaque semaine so ezali que na besoin que peut-être un mois et bon bimislo ko mbongo chaque fin ya mois pour payer pour récompenser on récompenser et bon bimislo la kaka te ngai une fois ngai une fois do yonde mutu nde mbongo na yonde yeba ko utiliser ne mbongo no yeba ko lia yango po so ozala mbongo ebele oyeko kuya ozasuna mbongo te photo ne kozala yana ndeto ko bato mususu ke soki mbongo ebimi boso faut sala dona orphelinat ko pesa ba cheke non okosala ba don wana mais yo moko nanu kutuke nano tongiti nano sombeta voiture te nano sombeta ilamba buite ya kolata so okino banana na orphelinat ndengeni okosala na baposa oyo ozalaki nango oyo banda okanga na vie ke nga so na komi na mbongo fona tonga fona so na mituka fona sa famille do bango nyonso tout fo bazala ntuka malamu olili ko liboso so ozwi mbongo osani malgré bamisu bazalaka ke soki aza na mbongo te makanisa malamu mais soki azwi mbongo makanisa ebungi mais vu ke mbongo oyo okosengela contrat soki ekozala ya 5 ans to ekozala ya 10 ans nayebi ke mbongo wana ekozala ebele okokosisa yango kate de faut tonga kaka faut salisa kaka batu tipo koleka pe na bafazer oleki pe na orphelinat. Voilà, merci maître. To côté siko na ba objet ya temple, il faut opesa biso signification ba biloko po to mona ramini mingi na ba temple ba tsaka ba bikeko ba bougie. To ba za pour na intimidation to za pour na symbolique. Bougie ezali symbole ya lumière. Eza symbole ya lumière. Est-ce que yo soko za na mulili boyo pelisa ta mwinda te ya courant, to mwinda ya pétrole. Est-ce que lumière ozananda okomona te. Bougie za nonka symbole ka ya lumière. Ye oyo ngana benga ka ye reine kachaka. Parce que yene mutapesa ngai kombo ya serpent ya nyoka oyo bima na kati ya mai yo zomona eka omoneka oyo wana eza œuvre d'art mais ngana yebi signification nango pe na yebi importance nango voilà do yaza reine oyo ka keba kofu ba yema reine kachaka ye yo zomona kati ya temple na ngai do tina zaike na zokota bino benga ngo cimetière mais ngana benga ngo terre sainte donc entraîne na ngai ezala ka na terre sainte do bangonde ba protéger nzinga na ngai boy ni na zamu na zakata terre sainte de place oyo na kata temple na ngai donc ezala kata terre sainte soki mutaza na kina za besoin mona obi fois na temple ba tebela banga ko na temple en tout cas na sepeli makasi na motuna na yo motuna na peneza ali vraiment malamu makasi ba tebela ba banga okota na temple oui mais soka yeko luka makambo kutu ekuta kokota kaka temple eza na eloko moko te eza neti kaka neti okendaka église soki ndengani na bandeli koinvoke na ngai nde ebongo nde komona réaction ya temple nini yango esalaka na moma wana. Ok, voilà. Ba musicien bayaka ti nazala ba artiste comédie pe bayaka ba artiste comédie pe bayaka ba artiste comédie bayaka surtout likambo ezo bomboka eza likambo ba artiste comédie. Ah ok na sala émission moko bona chaîne moko songolo na esa bango déjà que ba artiste comédien soki tokozalaka mayele ti tokoya ko perdre les sous misusu bazali ke ya motuya na kati ya mboka na biso ya Congo de baluka ngai baluka serpent yebi nini oyo peut-être ke ya kosala pona koyeba ko vendre sana bango peut-être groupe na bango nyonso wana toyeba na ko solola na bango toyeba ko za solution ya makambo nyonso tu tozana yango posa.
mais bazo kende kaka tozomona bazo kufa kaka bino bokoki ko arrêter mais fonde bayeba na kopusana sa kopusana na sala misala pe bato musu bazana kata gouverner wa faut bango pusana oui faut kopusana numéro na ngeza facile les ali plus 243 84 68 21 006 numéro na ngayangwana donc WhatsApp Facebook WhatsApp appel normal donc na kanga connexion na ngaité nyoso to lobaki naza na prière na kata temple wani na chaka téléphone na mode vibraire donc ata ndenge nini nango ozobenga ngai ngaso la sisi ba prière na na ya contrôler téléphone nanga so na monique no ba appel mo ekotelenga na kobanda ko rappeler bino voilà tout moni donc ata document na yo na poto zali document zo compliqué yo ngala za combattre fra zo ngala mboka la ngame na zo combattre mboka benga serpent ezana ba combattre misusu déjà baza déjà na kata Kinshasa ya makambo ngala Saheli ba baza déjà na kata Kinshasa donc voilà maître do évoluer parce que tozo kende mingi bat bande ko balinga ba mona de quoi vous êtes capable to moni qu'est-ce mo na oyo ngana benga ngo tiroir magique na ngai tiroir magique oza tiroir magique na nga oyo senga meke likambo ya mbongo eyela ngana kati awa yo c'est la porte-monnaie ba ancêtre na nga ba yaka kotikela nga yango na zapi na portefeuille du bonheur na ngai pe wana pe ezali mais nga ko tia elika teke peut-être que yo okozana besoin que portefeuille ou bien tiroir na nga yango ndo kosaela te okosomba nde oya yo moko somba ya yo ezala vide ezali loko moko te na kati ndeka to somba na ba wenze boji ngana yebini na kosala po mbongo se transmettre pa ina yo voilà bongo sani to moni koto oyo ezali marmite magique na ngai na kolamba pe fufuka awa yango monike ba mai oyo ezali liboso na yo dona kolamba pe fufu mais lelo na kolamba fufu te na luka nini elakisa kaka ndenge nini elambela ka fufu yepe alakisa ndenge nini abimiselaka oyo ngana sengaka oui yango mona tiango ala liboso voilà vous avez quelques minutes pour bande ko balinga ba mona de quoi vous êtes capable voilà amoni nyonso ayoki oyo lobaki ayoki maintenant ce qu'on a à comprendre de quoi mettre serpent aza capable mo fa lukela ngana no libanga ka ya libanga lié pas au servir bon alukela ngaka pesa ngaka libanga au servir o ezali papier oyo ezali papier ezana eloko te ezali papier. Voilà nos chers téléspectateurs, bolanda bino moko très attentif. Voilà les papiers mouchoir, ba plier en haut. Ba plier, serpent. Na koti on a 4. Zavit, tia on a 4. Ensuite tiroir na ngai, kangi yango. Suivez très attentivement la vidéo et non stop. Au montage, au niveau où vous êtes. Les amis, oui, ils allaient pouvoir, parce que l'ancêtre n'a pas de na banque. Bauti ko julanga yi demande onga na sengi donc yango batindelinga pe pouvoir na ngai donc pouvoir oyo yango ndezola ksake nyoso tunga na usalaka ezana déception mon côté car récite na récite eza pouvoir na habita yo mo mona ito chage nini ha mona ki papier OK. Donc, papier mouchoir est bon, bon. Pesa na libanga no zulinga. OK. Pesa mabanga. Maya. On a été dans la Terre Sainte.
Vous avez déjà la maille. Mais on a Oui, et bien la terre sainte, là, ça qui est en candé comme ça. Jusqu'au banga nanga oba lokoteli na libanda on a chami balé on chaka moko tu ça tambe aux a bougie parce que bien nous tout boyer bougie les allez bouger temple de pouvoir 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 temple de oh mon agimbong on a raison ça on peut le sous papier bon on sous papier oui oh oui mon agimbong voilà très chers fidèles abonnés j'espère que bien mon bolandi quand on est passé awa donc c'est-à-dire Momoni de quoi il est capable de faire alors bon on a raison ça on peut sous papier c'est-à-dire Ndenge et Koti à mon carte un peu de pouvoir voilà dis ça voilà maître serpent tomoni ça ndenge pelimoto tomoni caisse ndenge tiroir magique ndenge bimisi mbongo pe ndenge azongisi papier na éviter mot de la fin na yo pour na bandeko nyonso balandi okoki koloba na bango nini bandeko nyonso tu bazolanda ngai eza na mutu moko te a hésité na makambo nyonso tu aza nango posa epai na ngai donc nalingiki nasala fierté ya chaîne na biso ndenge kana nasalaka pe fierté ya bachaîne misusu parce que tolingaka teke to abize confiance mpo soki nalobiki nasala mosala nanga malamu te bato oyo nyonso tu bakoluka kozala baclient na nga bakolukaka babenga mpo bapesa yo information en tout cas maître oyo oyambelaki biso asali biso mosala malamu te donc wana eza déjà ngai nde nazo abize confiance ya chaîne donc vu que toza déjà na baabonné na biso na kati tokolinga nini bato babakisama lisusu na kati ya chaîne na biso so tozalaki na 2000 abonnés tokóma na bango ata ba 7000 ba 10000 ba 15000 abonnés et osala fierté na biso ke non moto alandi mpena chaîne akoti mpe na kati ya chaîne mpena alobiki te fo na tia mpena mosapi na ngai na kati ya chaîne wana
donc naza penda abonné na kata chaîne na poni ni ke maître oyo bayambi serpent aselanga musala pe nazo yango résultat bate belé ba négligeaka ba église de noir ba komona ki ote bato batama makulungulu ote bato papa simo kimbango ote te ko négliger te ezala muntu oyo azwa solution na kati wana yango atikala na kati ya église wana yo komonika ndeti kaka muntu wana ndengwana kanini tinda ke kota kuno oyebite donc ngana zali awa serpent pena ya serpent donc ngai yo oyo yo bino nesto bozo yo kana matoi na bino ba musicien bazo yemba ba artiste comédien bazo boaka donc ngai na pousse ndeli boso na bino na ye pena na kati pena ya chaîne ba chroniqueur pe ba mninga na bino pe ba yaka déjà yango na préférer ka mingo pesa ve na ngai vie de loembo te ya benga ngata polo miaka do ya yebi oyo yo mutu na ye serpa mauvais mbote ya wana lisusu na pesa. Oh, ya binga ngota polo miaka. Ye wana ni mtapesa ngai komba tapolo miaka. Oyo kake tapolo miaka wala bwaka mingi wana. Ngai na pusa li pembe na bino. Ya ko lobebele zati. Musala nde. Voilà. Musala ya ngone mutu nde ekotinda ngai ke lobi na leka lisuna yeba na ko lobaliso ebele. Do bateau nyonso tu bo contacter nga na plus 243 84 68 21 006 wana za numéro na ngai appel normal WhatsApp connexion na ngai kanga marate connexion na ngai kanga marate donc naza wana pona bateau nyonso za na posa surtout porte-monnaie na bateau bazali na besoin ba mikanda na bango bateau bazali na besoin ya promotion to tiers client bo contacter maître serpent naza wana nde pona bino naza wana pona bino ya ebele ko lobezalité musala ndele ke ebele ata o contacta déjà bato mususu kenda déjà o moni kote kotana utina kenda ke simba kateya soki ke ozali na ndeko na yo na Kinshasa to na Congo central na Congo central yo ozali na pays étranger ozala besoin d'être otinda droit ya matériel na yo contactenga na mutu wana to keine to saini achat nyonso tu ndenge ko lekela azawana mengai siko musala na ngana bato bazake na mboka musika na saila banka na WhatsApp appel vidéo dozomo na musala no ndenge zo lekela ezate kote bakangaki nga miso ni te ozomo na musala no ndenge zo lekela donc consultation pas nous a combien donc ngai pa na ngai na senga ka droit ya temple na ngeza la ke belete kota aka na kati ya ba matériel droit ya matériel okay ngai mo na yeba akina longola ka $1 $2 ya temple voilà vous comprenez yango na benga en général que droit ya matériel voilà. Donc droit matériel est cher penate ya makambo nyonso tu oyo ko luka ordonnance que bimi peut-être na ko par exemple $1 $2 vous êtes capable de kopesa na pona makambo na yo e ba ko avancer eza déjà pena ba pasteur ebele ba yaka déjà na sala pe déjà makambo na bango comme on a pasteur aye ki azu pochette azu le boko pouvoir nini nyonso ezali ke ba yaka na pesa ka bango déjà yango donc mutaza na doutité contactenga na plus 243 84 68 21 006 numéro na ngai nde yangwana do bato bazake ote azala mboka ya musika paralysé onini na kendaka pe na aéroport na tiki pe bakisi e mateli yo pe soit na agence oboza direct na pays wana na zupe bakisi na tiki wana bango erba okende yo zu yango aparta musika voilà donc na linga nde musana ngande tambola mala mais na banga ngande nzambe makasi na banga parce que j'ai pris beaucoup na banga nzambe makasi voilà yene mutundaza l'éternel Dieu voilà merci c'est extraordinaire ça au cas moi mais yeka ndi mutaza éternel yeka mutaza éternel Dieu ya maître makamoni aussi donc j'espère que to comme na na suka moi ba salutation soki ezali bon salutation na ngana pesa ngaka na oyo ye moko ayebi déjà que serpent na ndenga leki ndengona a te solution ezozwama ezaka na mutu na ngai moko simplice simplice. Bon, ok, merci en tout cas. Bye, je vous prends congé. Donc, Zambé a bakoko aïba na rozana bino na bateau nyonso tu bokolanda chaîne na biso. Donc nazawa na pona bino.